Bonjour, mbote mingi na mnyosi tuba ebolinga kama maman Eliani. Tunapesi mba mbote ba ebwe ma vimpi. Muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bandeko nanga boza bien kimi ezali. Nalo baka toujours ke kolala kolamka eza habitude teta nzamba pesi biso pe mabomo ituba na kopesa nzambe merci. Merci mingi na mnyosi tuba ebolinga maman Eliani. Obo disposateur na bino pona kota maman Eliani. Oyo bo sepelaka na maman Eliani. Mingi na bakreso za mutakanda kotala ngate po sepela no na ngaite. Soza mutakanda kotala ngate po sepela no na ngaite. Soza pe fanatique révolté kotala ngaite po sepela no na ngaite. Omone ko siliki po za mutakanda. Merci mingi na mesu to ba bolinga maman Eliani to bo sepa maman Eliani to bo disposateur bino pona kota to pe pona koyoka maman Eliani to na bakia lo bonjour. Bala bobenga ba maman bobenga ba papa. Émission na bino yango ebandi préparer pour le mariage. Ensemble suivant maman Eliani ni tout la na matière ya maman Eliani ni tout. Ya solo vraiment lelo to kosola mingi to kozala base penza mingi na makambo o etali mabala to za vraiment na kati ya émission ya préparer pour le mariage. Lelo to kolobela mingi mabala o to bengi ba mabala moko ezali toxique. Ba bolingo moko za amour toxique, mariage toxique, bolingo mo boye mabala mo ekoya ka maladie ndeke mo ekoyi maladie ndeke mo ekomi normal ba bolingo ndengo nango tokolobela mingi na émission na biso ya lelo na pesi bino merci parce que na mona ka na yebi o balinga ka maman Eliani ba vrai o bolinga ka maman Eliani to bo sipa maman Eliani to wana na sali nanu ba biso parce que kopesa mbote ezala ka bien ezaka bien pour ceux qui tongo etali fo bana kopesa baninga mbote même atozo lika bwe na balabala omoni mutu bokute na mutu loko liboso ko blane bonjour mbote boni mama to papa, un petit bonjour n'écoute absolument rien. Voilà pourquoi je t'embrasse pour moi de mon cœur. Maman Eugénie Monga, kamata ba bisou na yangwana na pesa ba bisou. Yebisa itafa pour moi Zali, pour moi Mikolo ana kati mboka kil. Yeba ke pour moi Azali. Voilà, de gros bisous à toi pour moi de mon cœur. Kamata ba bisou na yangwana. Yana nga Eugénie bien na pesa ba bisou na yo. Vivi kolete wingebo kamata ba bisou ba vrai. Ma petite sœur Nelly Boula ba bisou yangwana. En tout cas, notre infirmière Majaki Wasila Bukamata pe yayo ba bisou. Famille du cœur bon mon qu'on appelle si bino surtout ba bisou na bino yango wana mamika di sommet des sommets toza nano. Kamata ba bisou na yango wana. Clarisse Congo, je te fais de gros bisous, je t'embrasse. Bino surtout famille du cœur bon mon qu'on appelle si bino ba bisou na bino yango wana. En tout cas, na Léopold vi boyebi ke moi moto soit exact R moko. Au sala sala moi boye pona moi molunge eza makasi. Voilà, makambo oto ko so arabi non na baka toujours que na émission na biso na Hélène Nitu TV du vrai du vécu du quotidien yango to ko solola. Alors on de ko so zamba no alboso okuta na ngala ko senga na yo o s'abonner na Hélène Nitu TV. Après avoir ko s'abonner, activer cloche de notification. Ceux qui émission ce qui écoute ou ba qui émission ce qui écoute. Ceux qui peut tali émission ce qui aussi si peut ko tali yango kamati o partager yango na bande ko mususu oyo bayebi chaîne bisote de gros bisous à toi colonel Mimi maman Mokonzi lo sako na oya wana kamata ba bisous na yango wana bon retour na Kinshasa bisous kamwanya kamata ba bisous je te fais de gros bisous na bisous kamwanya ba gros bisous na oya wana sala pe ba bisous pa maman Sylvie tata maman sala pe ba bisous na ye bo kamata ba bisous na bino surtout yango wana tozo solo la bande ko ninge to mesana ko solo la biso sonne tozo atobotami na banzetete mutu nyonso tozo mona être humain nyonso azana baboti mutu nyonso azana pema o aza ko solo aza ko loba elaki si ete abotama na papa abotama pe na maman ya solo to lobaka ke ceux qui mutu akoli asala ka choix mais il y a deux fois mutu asali choix tant azana no mineur ou bien tant azana parce que ata babi mwana so 18 ans akoma majeur mais ata mutu akomi majeur ndengwana okoko koma na 18 ans balabi akomi majeur mais intelligence na yo ezana no muki otope sagesse ezana no pe mingité. Pourquoi? Parce que bato belé basali comment dirais-je bato belé basali
mauvais choix, si je peux dire ça comme ça. En état jeune, au cause de l'ozana nous jeunes, les balles aye, mobile aye, aye kolinga yo tout ça pour ça jeune. Et on a tout ça moi monte senga kaya moi monte ça ko senga makambo ça ko senga moi tout ça monte moi la moi si soit comme des jeunes à 14, 15, 16 ans, les balles ba komi kolinga ami mon appelle que oui, dans ça kitoko dans ça na bon moi si dans ça moi si étudiant mi balles ba ça ko sanene ba ça kolinga ngai. Et puis au moins attend wana bana mingi batu mingi soka bali jeune moi ta musa sal choix moko amabe attends ça dans 20 tata 21 ans et ça moi ta muso bali car moi ta muso et ça choix moko vraiment ya malamu te ba parents na biso ba sala ka ba choix ta muso bango moko pe ba ponela ka bango basi te pe ba ponela ka bango mibali mais tata on a bango ba bande ko vanda ti ozo mona ke moko akundi moninga moko aleli moninga mama boti bana neso tu basili na libumo pe kaka na mobali moko ba vandi na papa ti moko osanini moko akokunda moninga mais mingi mabala ya lelo ekomi kokwela mingi malade ya ndeke ba boling moko toxique ba mariage moko toxique leo ozomona ke mwasi moko akufi pona nini akufi po mobali ya beti coups de blessure mobali ya beti mwasi pe mwasi akufi mwasi akei kaka boy atiki o aye famille atiki o aye bana atiki baninga na ye atiki libota na ye vi na ye ekatani po mutu soko akufi akei akendaka libela mutu soko akufi azonga alisute so mutu akufi akei azonga alisute tant mutu akei azonga lisusu pe kokabona wana vraiment ezala pasi mingi koboma mosusu ezali mentalement ozo vivre na mutu nyama ozo vivre na mutu mabala leo kanga motema oyo ba parents na biso bakanga ki motema mibali babande ko nyukola bango mingi te neti ba mibali oyo ya lelo na lobi ba parents na biso ba papa na biso ya kala bazalaka ke soko aza na mwasi ali ko officialiser mwasi ante aza marié aza na mama na ndako papa bandoke na ndenge mo akobata maoke na ndenge mo akobata sans pourtant mama yeba ke papa ayiba alibanda soki papa azonga musala na 15h okomona 15h papa aza na ndako mais tant papa ke na musala mo tant mwana muke papa ayibi akena yepe pa Madeleine na fo papa beti na Madeleine mayibisu Madeleine keba mama ndako ayoka te mama yeba te mukolo ka mwasi nanga koyeba ke ngana yo toselaka baja lipate kukule lombe mkola nanga na kotika yo okotika la pe na bana basi wana mona pe bana boto saso banga bi mwasi na yasa nini ayeba te po soki mwasi na yebi nga makambo sa nini makambo sili mais lelo tokumi komona ki bachiza bakatula soif basa dépend okomona ki aza na mobali ya mutu mazolinga ba officier azolinga penza ke mwasi wana pe na ndako il faut yeba ke ngai pe nazali il faut yeba ke ngai pe nazaka mwasi na yo alors ce kuta na mibali baza faible d'esprit okomona pe mobali moi parce que bolingo ina bo joba la mo ina bo joba nango bolingo la mo bo joba nango bolingo ezaka mo soki mati makasi okomona mobali nyoso ko yebise comme ka oui tant makati ya ko zonga na mo quelle erreur pourquoi na sali boy po moko bolingo ezana bo zoba nango ezaka na bozoba nango moko boye bolingo soki na ndako koyi mo malade ndeke eke libanda bapesa mo traitement e bandi kozonga mo mama na ngai esokutani siko na mobali oyo alinga kolia mobali mo alula makoso mobali mo alula dongo mobali moko alula épinard mobali moko alula pondu so na kati ndako bolingo koyi malade ndeke ake libanda mama na nga nyonso za na kati ndako osanini akobimisa ngo libanda oyebi te kuna boye oyebi te yango siko esala ke mwasa libanda abanda kosala ba effort a renforcer bolingo pona nini parce que mobali oyo atiki mwasi na ndako bana mwa problème muke ake ko betela chiza na yeto pe makangu na yeto ça dépend na eli solo libanda tanga ko betela kaka makambo ba betele ba défaut oyo eza na kati ya ndako yango osala nini yango siko mwasa libanda akobongisa akomisa ngo nini ba qualité nzoka pe muso azosala po azwa yo kaka apoza va kozwa yo yepa komi lokola kaka obozaki na ye avant alors yo ndeko ozotala ngai kobebisa vi na yo mpona mobali te vie ezaka moko tomonaka mapasa ntimba na nzuzi babotami mokolo moko me mutu na mutu tokofaa mokolo na ye mutu na mutu toza komona mpona ntanga bakomona bango nazoka bango kala banzembo to bande koka mapasa moko bazalaki kombana shako mais moko na bango akufa mais mapasa wana bazalaki kovivre vi na bango mpenza ya bajumelle mais ntango moko akufi pe à son âme mosusu atikaliti lolo azovivre c'est juste pour vous dire que même mapasa babotebi mokolo moko mutu na mutu akufaka na mokolo na ye
mapasa bota mokolo moko bakufaka mokolo moko te babota makape na ba espace ba seconde oyo abimi na 10h05 oyo abimi ta musu na 10h10 bango mibale babimaka te nzoto mwasi abimisaka mapasa nyonso mibale nzela moko te ezalaka moko abimi mosusu asali nini yango bafe d'artifice na moi eboni kam eza ya komeka boyeba biso awa na Gombe wana bakanon banini yango wana bafe d'artifice biso awa na Gombe tomonaka nyonso mponga na Gombe na ville naomona nyonso eleka awa ekomi ebele bondeni ozoka bino mpe yango bafe d'artifice voilà ndenge na bana ekoloba koboma vi nao mpona mwana ya motu te non mibali ebele batorturaka basi na kati ya ndako ya mabala baparent na biso ya kala bazalaki mama asaki eloko te mama aza na ndako ya libala obota bana papa akendaka mosala azongaka alesaka ndako alesaka mpe na famille mobimba makosala chantage te mibali ya lelo soko azobokola ndako mwasi na ye moko ndako na ye moko bana na ye moko mazosala chantage bizarre koboma vi na yo te mpona mobali kokota na sa mabele te mpona mobali soki esimbi te etika esimbi te otiki tabula ya yemba mabala ya sango makufa mokili ezali kokende se liboso nazo yango nde mabe ero auction oyembe kimi to amoya makasi auction oyembe kimi tabula ya yemba ke mabala ya sango ekufa mokili osani ezokende kaka liboso pourquoi kolingo boma bomoi na yo kaka mpona mobali pourquoi kolingo boma bomoi na yo kaka mpona mwasi soki nalobi boye touti komona kala mingi te awa na ba information bino mpe lokola nga touti komona ndeko mwa mwasi akufi balobi ke akufi mpo mobali abomi ye bamosusu baza kokufa na moral mwasi abomi moral ya mobali abomi moral ti mobali akufi akei mobali abomi moral ya mwasi akufi akei soki omoni libala eza toxique mama tika papa so omoni libala eza toxique tika amour babi l'amour ce n'est pas la guerre bolingo eza bitumba te moto alingaka moto anyokolaka moninga te mwasi alingaka mobali anyokolaka mobali na ye te mobali alingaka mwasi anyokolaka mwasi te mobali alingaka mwasi ataki kolinga libanda kolinga te mwasi na ye ayebaka ye azotrompe ye wana mobali ya solosolo mobali alingaka mwasi na ye akoki kolinga te soki aki kotrompe mwasi na ye ayeba ke ye azotrompe ye mobali abatamaka alingaka te mwasi ayeba wana elekisi ke mobali aza korespecte mwasi na ye aza na baconsidération aza kovalorize mwasi mobali avalorizaka mwasi oyo apesaka mwasi respect oyo alingaka mwasi atake kotriche akolinga te mwasi ayeba atake kobota libanda akolinga te mwasi ayeba mpona nini akolinga te abebisa bolingo na ye akolinga te aperdre bolingo na ye eza nature ya mibali ya kokende mwa gauche droite oui mobali oyo ayebi nzambe te oyo abongoli nanu motema te ye nde akendaka mingi kodekone gauche droite akende bwasa ya boye mais soki oso oyebi nzambe tomonaka témoignage ya ndeko na biso fa ifonge napesi ye mbote fa ifonge kuna esika aza na Belgique napesi ye mbote ye mpe alobaka ti alobaka ke nga ntango nazalaki na mokili naki na musicien napokola produit na tela nazalaki coureur de jupon kutu basi bande kolinganga bango moko mais botala depuis ya poko na coureur de jupon mazaka na mama Françoise mabilelo olokwa na sina yeba nzambe jamais na kolonga so pantalon na nga nzoto na nga mwasi muso amona ngo nzoto na nga eza pona mama Françoise pona bolingo leko ni ebomaka biso bato mwasi na mobali so basi basangisi nzoto bolingo kotaka tango bato basangisa nzoto yango na kamoka bato bazaka bolingo mosika mwasi mosika mobali mosika bolingo telefone o bolingo kotima kota ndenge nini po eloko esangisaka mwasi na mobali ezaka nde bolingo wana mwasi na se mobali likolo nde siko baboza ko se transmettre ba sentiment mwasi apesi mobali sentiment mobali apesi mwasi sentiment nde pai bolingo ekolaka yango wana
ya bo mona ke ceux qui mobali a dekona ke libanda ke linga mwasi tango découvre mo le mwasi ka abandi ko négliger ndako ake wapi libanda ke ko pesa olingo wapi na libanda azwi ba sentiment ake ko kabola ngo libanda mo eza makasi Comment on a rendu ça frère chef ifongi alors bien zalaka mobula osakana te mais banda ebakinza mabongo li motema mobula tika azasuma mba mobulu te yango na bandeko il faut kolinga kozwa mobali oyo ayebi nzambe oyo pe aza na maturité po eza na bato mosusu aza mukolo na bambula bozotanga bambula bobi ndeko bomona botema 1958 baza ko se comporter le quoi mona botami na 1980 je sais un chiffre cause la mukolo l'excité cause à mael eza bongo te yango na sonza ba personne intelligence na sagesse faut peut sans même merci ceux qui posent na intelligence ou na sagesse te o sengi nzambe sagesse aswalmo apesa yo po eza important na bomo ya moto oza na kati libala moko eza toxique mobali soko abimi azongi afingi yo bozulia na mesa azo finga yo boza ta mususu pe na kati ya ba relation sexuelle on de komoko amosa ebisi ngai abi na nga mama nitu okoki ko imaginer mobali na nga soto silisi ba rapport cracher nga tout abokeli mwasi na nzoto si ya yo pe mwasi yo sikoyo na tuni siko bongo po vandika o mama na vandika na kingi motema shame on you o vandika okangi motema mobali oyo bosengisi na nzoto yo pe ce sentiment pe ce sentiment boseli makambo adana eva salaki avant que Jésus a autorisé bango zamba pisa na autorisation teke basala makambo na bango basalaki yango avant yo kamati mutane ngwana akrachele yo ondimi po vandi kokanga motema kracha obiso muta bwakelo soyi donc amoni opeza koza eloko te ko yango bwakelo soyi comment est-ce que kokanga motema na libala ndenge wana po vandi yo moko bike muta azonyo kolanga mobali azonyo kolanga apesa nga pasi so mobali akomi kolinga basi mususu alingi mwasi okangi abie sisi na lingi esalelo kolingi yeba kwa suna place na motema mobali wana te oza suna place te yeba ke sili mama mi pesa valeur kokene na sa mabele pona mwana mutu mosusu te libala moko toxique mobala linga kopi mata libanda te mobala lingo zata na camarade te mobala lingo kendo kota ata bande côté pona nini ye mo azo diriger azo mate yo ye moko azo manipuler yo parce que yebi ke soko zo kutoye bato soko za na baninga to bande ko baza kotala yo bakobanda pesa otam pona nini boyeko po mutu bonga kaka aso na mutu pourquoi bato bazobela ba tension makasi pourquoi mundele aza na médecine na bato ba psychologue pourquoi ba psychiatre bazali eza pona ko traiter mutu kokufa pona mwana ya mutu te so za likambo na motema kenda ta psychologue solo la ta na ye bo échanger comment ko kanga motema na mobali oyo bo sali na ba rapport bo sisi akrachele yo yo pe mwasi yo soko moni mobali afinga ka mwasi aza mobali te on to benga ba mariage mo toxique ba mariage mo ebela ka ba maladie andeke pamba pamba libala bafinga na raté ata na amitié so camarade na fingi yo obate alinga nga te comme camarade na ko finga nga combien de fois que mobali oyo bo partage kana ba sentiment ya mokili po bi ko mbale exemple na mokili za pesa kolia na ko sengisa nzoto comment sentiment ya mokili muto bo sengisa kana sentiment moko afinga yo mobali afinga mwasi mwasi afinga mobali eza ba mabali ko ya ba maladie ya ndeke ya ba mabala moza toxique na vandi ka po na vanda bato bele baza ba pervers narcissique ba pervers eza na bato musu balinga bolamu ya bato te ozana mobali me bolinga bolamu na yo te mobali ngi malheur na mobali ngo souffrir mobali ngi to seka mobali ngi to zala épanoui mobali ngi to zala bien basi musu pe pareil azana mobali mali mobali na za malamu te ayi mobali na za malheureux ezala bato musu ba sepela na malheur abaninga so mutu aza malheureux ya sepeli ya yo ki bien so mutu aza épanoui ya linga bongo te
alingi te moto azala bien alinga moto amona pasi moto alela wana ya sepe ya des gens comme ça mwasi na mobali na kati ya ndako mais mobali azolinga monaka mwasi ne azalaka na loboko na litama azalaka moto akolela azalaka moto ya pasi ye moko azopesa esengo te alingi mpe tazala na esengo oh téléphone allô. Je te rappelle dans 2 minutes, s'il te plaît. Dans l'émission. Je te rappelle. À l'émission, vous avez la tendresse. Pas chérie, na quoi c'est na mouton dia so monanga. Ah, na za rafia bolingo na ça. Vous na quoi na mutubo parce que c'est chérie. C'est un abengi. Moi na tsela monga papa. Mobile fa pesa ka mwasi kimia. Mobile fa linga mwasi na na sourire. Ba na bilebe na ayebso. Bandima mobile na santé ya mwasi pe na capacité na ye ya kolati. Bandima mobile na santé ya mwasi na capacité ya mwasi. Atola tisi mwasi cherté, mais ala takaki lamba ezipa nzoto ninga na zipi nzoto boy mabe. Mabe aka pembeni na ngaya. Tatu mabla ndi tatu aka pembeni ya. Pembeni na ngaya aka tatu. Opesi na poko zina tongo. Vite fait le comme ta sa limbele. Pembeni aka tatu. Ala zipinzo toko. Na zipinzo toka ila normal. Eza super te, eza grand super te, eza rabord eza nga kombo. Mais na zipika kanzoto. Naza bebete. Naza bebete boy. Nimo bolo bana. Nani na kisuva ya chérie, yoka sentiment. Sentiment matisika. Sentiment matisus. Taka 8000 km, sentiment mati. Na leva soza mutakanda, kotala ngate po sepano na ngai te. Ça mutakanda kotala ngate, po sepano na ngai te. L'Oréal mutu, je te fais des gros bisous, lolo kamata ba bisous ya mwana. Ya metela nga ba papa de Jawakana. La mienne, ba bisous ya mwana. Mami chérie. Dans le bassin, ça me t'a pas la tête pour se perdre dans la tête. Monde aussi, qui pose à Moutakanda. Elle me bali muso, elle n'était moins à sourire. Elle n'était moins à seka. Moi, ça n'a qu'à s'en d'accord. Il y a les balas. Azana nyonso. Ça veut dire les bandes à garde d'Azali. Moutou Kezali. Bazo Memae. Maman Mokonzi. Zoka. Et puis à Lalaka. Boyebite passe nini oya monaka. Et ça la mibali a seka katana mwasi na été. Mais ce pas bali ko seka na basi ya bato. Otala lobi oka mobali na nga mutu seka katina lino asuka o epole zo monana. Mais na kati ndako aseka te. Osala ondeni. Mwasi na yo moko na kati ndako. Mama ya bana. O bosala kana ye. O bopesa na ba sentiment. Elengi ninga toza boso mutoke musala ozongi ndako. Mwasi alambi kitoko ache biloko na mesa. Oli kitoko. On est bien. Moi, c'est l'ambelio mpoka, alambelio mpongo, alambelio mosombo, alambelio bitekuteku, alambi asali mesa au lieu. Aussi ce qu'on lia, au militaire à moto, au digérer. Après avoir qu'au digérer, n'a boutou pour côté la chambre. T'as beaucoup de la chambre. Après ce soit dagui les sous, dagad. Donc moi c'est la moi ça zana aza. Est-ce que vous voyez que temps ou batu bakuta na 2 personnes sont beaucoup voilà besoin d'émission à préparer pour le mariage. 2 personnes sont basées dans action, ça va rapport sexuel. Mutu ya moi c'est là qui n'a pas sa mobile dans un sentiment. N'a pas sa mobile sentiment. Mutu ya moi c'est qui n'a n'a pas sa mobile dans un sentiment. Mutu ya mobile pesa qui n'a pas sa moi dans un sentiment. Alors tant que vous avez un sentiment dans lieu sacré. Na kati lieu sacré, vous avez un sentiment. Mais pourquoi dans le salon sentiment on est à la tête? Pourquoi l'ingi tout le monde a moi heureuse? Pourquoi tu ne veux pas voir ta femme sourire? Pourquoi tu n'aimes pas ça? Pourquoi? On l'ingi tout moi ça c'est capona nini? Pour moi moi si ana ndako ana nyonso, babengi nyonso. Mazanga ka esengo, libala mo toxique. Mobile soit bimile ndia zonga jeudi. Kotouna a été. Pour ce retourner au Miminga, moi j'ai fait tout pour toi. Qu'est-ce que toi tu fais ici? C'est ma maison. Tu es chez moi ici. Tout ça, ce sont mes biens. Tu ne travailles pas. Je te nourris. Je nourris ta famille. Je nourris les enfants. Hein? Ma popula d'akuta ndimate nyo surtout président c'est là quand maréchal c'est là quand à tout n'importe c'est là ngani pour mon que qui n'a suffisant pour au pesa mutu mais pe mabomo mutu pesa ngo ezanzambe pe maya bomo ko pesa mutu nyo so bomengo nyo so to ya mukili opesi mutu me pe mabomo opesa mutu ta
eyemba nango tafali ekobanza moto alali nzoka we na ye okanisa moto apemeno alali nzoka asa akufi akufi pourquoi akufi parce que motema eza ya kotonda motema ya na basusi motema ya na makambo ebele etondi osisi oza na mwasi oyebi ate nde bebisa mwasi je t'aime te yo oyebi kaka tant mais je t'aime apambo oyebi te nzoka maloba ya matoi ya mwasi era na posa ya koyoka maloba kitoko maloba ya bolingo na moto azolinga ye na moto alingaka fa bisoko maloba kitoko maloba bolingo babolingo assemblant te po le babolingo musoko mi matalana otaka bo libanda yango balobaki libanda eza kati te libanda eza kati te mwana libanda matalana vraiment bato bamona ke tolinganaka tozalaka bien selfie ka boye fleur eke ezongi bakado eke ezongi me na kati ya ndako milelo na milelo milelo na milelo Bible yango mozo yebisa biso malamu ndako ezangi viande mais eza na kimia par rapport à ndako etondi nyonso mais kimia eza te. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mutu aza na nyonso na kati ya ndako mazangi kimia eza te libala moko toxique mwasi ovandi na kati ya ndako préféré mobala bimaki ndo tambo une fois zongi kimia ezangi yo ozangi kimia esengo esili wasuna esengo te po azongi ozosepela kuta aza libanda ovanda bia po soko akoti kimia eza susu te mobali pe muso azolinga mwasi ake mosala akende soko ozongi mobali abaye abimi ake api ake kovanda na kafe ake komela parce que amona ndako moyen te koswana pamba kobunda pamba kofinga pamba why soki esimbi te tika kokufa mpona mwana mutu te mwana ya mutu kokufa mpona ye te kokufa mpona bolingo te okufa kotata mpona Jésus Christ de Nazareth te polo biokendo vanda pembeni na ye okota na paradis te okufa mpona mwana mutu esimbi te otiki olioke na sa mabele tande bato bazokufa kaka mpona bolingo mpona mobali abetaki ye apete ple po biso basi toana baplace moto apete ka place mabe mope mekei po mosa kokobunda na mobali te ka mobali abetaki ye to kwa mobali abetaki ye akati pe mama sasa nini akufi te nenga zaki wana mwasa bande ko nyokola ye moyen te mwasa bande ko nyokole baseka ndako moko mwasa komi ko bimana mbali mususu tango ya zomona azoyoka bapasi wana ezosala ye pasi ya motema mobali bandi ko bela motema bandi ko bela attention mobali akoki te akufi wana baliwa moko na asina satana mo atali azoseka nango alinga kufa na mokili liwe ezali pona mutu sebe kufa liwa moko normal ke mutu abelaki neka normal po nzoto elembaka nzambe asala mutu abota makole po akufa oui mais kokufa mpona mwana mutu te mpona bolingo kinya non okufi ntango kaka yo oza na morgue deja na mosu asoulage ye oza na morgue bacho na morgue ya fungole direct côté mususu balobi souci ya bolingo c'est la kana bolingo souci ya mobali c'est la kana mobali mususu souci ya mwasi c'est la kana mwasi mususu yoza na kati ya morgue kuna olali ya fungole direct côté mususu asepeli na yepe elongi pe sele ko ya nyama pe elongi pe kumna ngo ya nyama bodundango na basuka mtakanda kutala ngate poste pa nona ngate vuma na morgue bacho na morgue yaki afungole tirati mususu afungole tirati kote mususu susi na yo aosisa wana mwasi mususu ta musu pende okufia na deza pe na susi te mususu pe bazala tato bia to bakomo sambela ta bo ba osambela okozo ba responsabilité belo pesi na mwasi akokite bozito eleki mingi bamusu baza kose camoufler na sima ya basi oza kose camoufler na sima ya basi na sima ya mwasi ozo se camoufler na sima wana kaka bozito so eleki motema eza kolashe soko olandi mingi bato mingi omona koko AVC webaki motu pokoma AVC abanda liboso na tension soki emati eleki eya kokata mosisa motu motema oyo tobokaka mpona nini mpasi ya motema yango bomona bato mosusu mwana lelo yango na biso soki esimbi to otiki
ekoza na mutu mususu ka ndenge tobike ndako etondi nyonso me na kimia te okoza lovandaka na nao ovandaka nao na studio kaka moza na kimia olalaka na kimia olamukaka na kimia parce que mutu soki etia mutu na se faza na kimia oso oza na kimia te mo osambela ta nzambe eza te po oza na kimia te mutu ebonga soki etia mutu na se oza na kimia osambeli olali na kimia olamuki na kimia olieli mpe akokauka moza na kimia kimia eleki nyonso kimia eleki mbongo na valeur parce que bomoi basomba yango te basombaka bomoi te liwa mpe basomba yango te mais liwa moto akomi koprécipite liwa parce que oza na kati ya mariage mo oza toxique oza ya libala mo oza toxique olingi kobima te po bakoseka nga bato mokili elobaka mpe ebosanaka po bakoseka nga po bakoloba nga bo yo nde ozonyokama na kati esika ozali c'est toi qui souffre yo nde ozonyokama personne ne souffre avec toi ntango olelaka na oreye olelaka na mutu te olelaka yo moko ntango mpinzo na olamuki na ntongo omoni oreye na yo nyonso etondi na mai ya miso ozalaka yo moko il faut pas regarder le monde ozalaka yo moko ozalaka na mutu te ntango olelaka olelaka yo moko olelaka na mutu te alors pour cette décision moko ya bien na vie na yo il faut tala mokili mais non mokili elobaka nango kaka mokili elobaka na malamu to mpe elobaka na mabe bobima na mabala eza toxique babolingo toxique bobima mabala mo ekweyaka malade ya ndeke bobima mwasi ezala na place oyo baza kovalorize yo place mobali azopesa yo valeur na yo ya kibomwasi wana esika na yo soki mobali azopesa yo valeur ya kibomwasi te bima okufa mpo na mwana mutu te po so okufi mpo na mwana mutu ye akotikala kosala vie yo okei vi na yo ekatani papa no azangi yo mama no azangi yo bana na yo bazangi yo bandeko no bazangi yo famille ozangi yo baami mpe bazangi yo mpona lelo tosuki wana oyo mato ya koyoka ayoka babela mwana wa mutu wamufa wateleja Olivier c'est mon fils babela mwana wa mutu wamufa wateleja. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambi kalusaku muna nzamba anibeshine bana betu bonsi boka mata babizu. Bye bye.